Merci téléspectateurs na biso bozota la biso de partout na monde entier tozawana émission Écho du théâtre. Écho du théâtre ça émission socio-culturelle où ils permettre biso de découvrir star na biso na musala kitoko bazo la biso ya théâtre pe ya cinéma. Alors toza les sengo vraiment le long de bozo mona toza awa na Kingabwa awa esika toyeko découvrir groupe ya Mame Pela. Dide to bole groupe ngo peneti combo peneti kaka. Golden. Groupe Golden ya Mame Pela. Bango bazo répéter disons répéter ça na Kingabwa. Lelo toyeto assister na tournage na bango to la Sabino ndenge nini tournage na bango pe esalemaka to kuti pena mo bandeko baza ebele alors tozo kota na kati to solola na bandeko o baza na kati. Groupe Golden balobi mikolo yo spécialité na bango eza filmer et puis eza koyemba. To yambaki la fois passée Mama Epela na Écho du théâtre émission na biso je crois botala ki de partout. Mama Epela ayemba ki banzembo en tout cas elle était extraordinaire. Mama Epela vraiment et loko o ya sala ki ezaki dégâts. Vraiment na lobby dégâts. Alors merci na équipe o na yena bango. Na Marco, na caméra, na José, ils sont le réalisateur patron de cette émission. Hervé Simba Bongama na pointe, na bosanité Amisipé na montage et donc à pata na régie. Merci Nabino Bogota l'émission on a RTVS 1, Bogota la on a YouTube, sa vie à TV Monde. Kunande esika Bogota la émission oyo, ya artiste et comédien, ndenge nini Mame Pela akoyemba, ndenge nini Mame Pela. Et puis sans oublier pour vous dire que Mame Pela azapena ba musicien na ye. Oh bazo beta bazo ko accompagner ye na banzembo na ye bientôt album Ekobima. Et Mama Epela azawana na yende to commenter émission audition pour nos CPC Bino là je dis des gros bisous à toi Siva Pangama ou maman na Jemima et Laure ma copine mon gros la patronne ba gros bisous pa na yo et ba gros bisous aussi na bino de sobozota la biso na monde entier en tout cas to linga kabino mingi Écho du théâtre zaka kawana pona ko CPC Bino alors to kota na kati to solola na bandeko o to kukuta na kati bazo sala bino musala kitoko na théâtre. Merci téléspectateurs Tozawana. Mame Pela azoteka pondu, Mame Pela musicienne, Mame Pela actrice comédienne, Mame Pela nyonso multi ndenge balobaka soki multidimensionnel je sais pas. Mame Pela toye na tournage na yo ya groupe Golden. Mais la moni groupe Golden na ngope masole ko bokumba malango ndeka kezaka banzonzingo sangisi pe baninga na ebite film o to kotala ngona TV, film o to kotala ngona YouTube, film o to kosomba yango to ndenge ni. Bon, film oyo ndenge nazoteka pondu nalingi bato basomba ngo bakabela bango ngo ata yo na kokabela yo soki kosomba te na kabeli yo za film oyo bakotala ngo na YouTube bakotala ngo na pièce BTV bakotala ngo na TVS1 bakotala ngo esika moko bakozanga te et pas liège pe bakotala. Mama Epela ko sangisa artiste boye po bosala film est-ce que ça facile parce que kotala ndenge ba mingi balobaka ke ba o ba yebi mingi surtout ba répétaka te net bino ba patron boye bi déjà mingi bo répétaka te tant bokomaka histoire casting kokabola et kozaka bino problème te.
Bon, moi, nous, ça, tant à bosser, on a 1 plus 1. Donc, on a déjà professionnel. Donc, on a déjà 1 plus 1 égale à 1. Ce qui n'a pas de casting, il suffit de yo Satan. Yo zana mis sur folie d'amour. Na bite bon na casting na ngene na tia Satan. Satan le foza na côté moko ya ba mure. Na zui ona chi ona na chef na ngai moko lokola Liège. Na zui Liège na tie ona imosi na mobali na pièce. Est-ce que bolingo kozate? C'est que na sa casting ma bete. Bon Nathalie nano na moni bateau bazana ba passer. Les femmes bassinées. Na bite moi ça l'équipe bassinée son a passé za via. Natia via Messi. Natia via. Est-ce que na sali mabé? Bon, Nathalie a dit Alpha. Alors, Maman Pondouné. Ouais, je vais la faire de manioc. Bonjour Madame Chantal. Merci beaucoup. Awa, to monique eza mutu oyo amesana parce que eza na batu. Poche loko na mutu ufo simba. Mais ba biso ba villageois boye to betale tango. Non, Mame Pela. Nakiti ça. Non, omoni na la kisi ke biso to ba villageois. Ça na bina chango na mutu atamuta tutinge simba. Po biso to mema ba mai. Bakoni na bampidi kutu na mukongo mene zela nanu na komi na momango bampidi na mukongo to mema mais Mame Pela expérience ya mukie mona ville na mesani nango to meseni na teke yango déjà 6 ans. Ah bon? Ça fait 6 ans que je vais la faire. Nalobi boye motuna moko yelinga queen loko apoza wana ça tombe bien. Au fait Mame Pela pas ko répondre na ndenge na Mame Pela za groupe Golden. Queen oza na nouvelle vague. Mais tant que ça la ka ba film neti ya boye bo associer ka plus maninga na bino ba uta libanda. Pourquoi ne pas kotika ba groupe comme ça bino na bino ka bo ba dosana musana bino de kaisa. Bon, to ça ka na groupe na biso. Na groupe na ngana za bakter Patrice na bazali ko mona bango bazao. Bizeni motoma bazali, bale ali ya bazali, batono vide bazali, baba eternete bazali sekunje masia azali. Naibite okomona bana Golden bazali donc balobi faut ba maman bazala kesika bana bazali. Ce qui n'a bengi vie c'est que c'était un grand artiste. Azali ne personnel oyo ba yebi na mokita théâtre. Donc ce qui y a azali veut dire échec ezate. S'il faut na bandisa, ce qui to benga naka za pona koloba que entre nous toza ko se soutenir balobi le musapi moko esikolara elongité il faut esangana po ekoma boye bana na biso tozwa bango tozo travailler na bango en collaboration mais ceux qui tokutisi pe bango na bayaya o to ba mama to ba papa o bakutana musala eza pe mabete pona kokolisa toujours expérience na bango donc eza mabete pona nga nazomona ngo ndenge faut tokolisa ngo kutu plus soko za na bango 10 izwaka plus libanda mo 20 mo 30 et ça moi. Merci beaucoup ba téléspectateurs. Alors le temps pour biso to lobisa bande konoso wana na lobi ba gros bisous et pa ya roi David de Bikuta très important ba gros bisous et pa na yo et sika ozota la émission oyo pourquoi pas na RTV Bobo to balobi mwana ya roi David de Bikuta. Oui maman. Na ndenge na zabo na teka kapo. Na zape na ba client ba defaka ngai pondo. Pona ebi mwana mobali moko après Nzambe ulamba. Mobali ya Alpha adefaka ngai pondo soki na ke konsenga nyongo alakisi ngai mandoki po biso ba mama toteka ka pondo ponda kingabwa ponda kingabwa pena na ngwele vedire ko pondo ya pete toli ya kango bona olambela pe biso no lelo ko yinda te bokoli ya kingabwa lela bozoli ya kingabwa bokoli ya losa kingabwa fufu ya kingabwa bokoli ya kingabwa biloko ezali yango wana na sepela ka kopana na kingabwa donc na ke ko continuer mon fat cash. Merci beaucoup bah téléspectateurs tozawana na école du théâtre. Alors école du théâtre au kotala ngona RTVS 1 au kotala yango pe na via TV Monde kuna esika masolo ezokumba malokola la guerre. Alors tozwa bandeko pe otokuti awa to mekape moko solista bango muke le temps pour biso tozwa musique ya Mame Pela mbote bandeko. Kuti bino awa boye bozala un peu rapide parce que bandeko boza mwa mingi bo kanga biso penda te pona yebi bino ba artiste comédien boloba tellement mingi que opesi kombo na yo o yebisi biso rôle na yo e ozanini. Bon nga kombo la nga Léa Nzanza mais so na tourner ba benga nga Léa Lia. Bon nde na tourner mwana Mame Pela Nzamba ba mama. Donc rôle na ngeza na jouer mwana. Donc yo za groupe Golden. Na mwana Golden mwana Nzamba ba mama e Pela. Merci beaucoup. Merci.
Oui, maman. Bonjour. Gakumona Krenis Bongole. Je joue à la groupe sans souci. Il y a quoi soutenir? Un cas de featuring. Ok, ok. Merci. Merci, merci Yaya Zaza. Yowana, tu peux se Mbotato Chantal. Groupe Golden ndenge nini taka yo likondi. Wara mystique ya Chantal te masolo za onka kitoko ndeto mesana kolobaka. Ils ont bien eu mon encadrement, massa bazali, massa msumsumbe bazali, donc bande ko baza. Nous les en bien. Les autres tozo na film na bino obozo pesa biso yo zo jouer rôle ni. Nga musicien na katsa mouvement wana na bilo to jouer lelo. Na za rôle la chef d'orchestre. Bwaka na mwelo ko moko to comprendre les ayo. Zongi sana no motema na sima. Naza kaka na bisika otika kinga egode yanga o trésor nzinga liège o. Merci beaucoup, merci et c'est belle ici mi gloire Luzolo na France. Naibi que c'est belle ici en tout cas Emily Kabola biba niveau. Et Jenny Motomba et Jenny Motomba to awa bino goza bakile ya groupe Golden. Ndeni masolo. Masolo rien à dire. Yo mo na Golden en forme. Oh, bafouya mame pela moto nzamba ba mama. Minyo le bezate Jenny Motomba toujours na kati ya Golden. Lelo eza tournage mo boye. Oh, depuis to banda groupe Golden mame pela apesa chance pas bane belé. Donc lelo eza penza que mame pela ye moko a jouer principal. Donc ba fan nyonso tu obodinga mame pela. Na ba fan ya Golden en tout cas boza osepela pona ebike toza desute. Donc eza kitoko ne leng nyonso tu kitoko. Yango relo na le chanteur. Merci beaucoup. Et tozuina ni tosolana na ni tono. Boni. Bonjour El Champo. Yo pe osaka ka mame tono osaka ka mame tozo ebate. Oza wapi? Ozo sala nini? Otiki musala? Bon, donc peut se faire timing parce que mission eza netika yo ebi. Yebise bishona. Non, ça nina. Non, ça la webiga musala na saka théâtre. Na sana nga na saka théâtre, elo musu ya théâtre. Ah, ozo jouer aussi. Ndule manga. Yo, ta respect. Ya ndule manga. Na boka. Boka ko. Boka masana ngai. Na yoga joza ko yemba yaya. Ezo ko jola kisanga. Kombo na yo. Tena kati. Merci beaucoup. Merci. Ouais, maman Chantal Nzambe ba maman na ndenge ya par na ye. Ba obakanisa ki Golden esila te Golden yango yo. Donc pakachango yeyo na pièce zo jouer lingwini. O botika biloba loba pezo sala malamu te. Biloba loba tango soloba eki bien te. Ba oba mona pakachango mupanzi, wana zala na nga luka ba bengisa kingai. Mais chango yeyo za na kati ya Golden. Botika mnoko loba n'importe quoi, maman sa pona biso nyonso. Maman Chantal. Papa nanga makaya. O eza ndakwa mama. L'enfant prodige passe à la ramène. Merci. Et okani alors Marc Otoya, tozo abande comme soupe bazawa. Voilà, tozo continuer na yebi ke mission na vie à TV Monde et kota la maloko ayeboko l'état zali. Voilà, na pesi bambote belé na bino so bozota episode de partout na Mandela Mukonda na Luka Papa Mbote belé na Patricia. Ma copine privée personnelle na Liège Patricia Kisakisa bako biso pa na yo motema papa Zeno Kisakisa koko senia to e pa na yo ouais pas non autorisation mais football exemple la carte elle était raciste pour me coller comme ma carte elle était machine mo 450 personnes bon je crois aux ndengeni nani akozwa nani article koko senia yo poza mambo na groupe Golden bien oyeka ko apporter appui na yo bon cocktail eza epela biso to abande kwa epela lokwa to abamoko tokotika bamoko ndengeni babi mikitisa nzamba sala nini akotombola cocktail ko ezepela biso to abande kwa epela toko yede donc ndenge toko yede ozo jouer rôle nini na film kolo lopango donc ndenge bali abango nyonso
bana matraki na gouvernement na armée na ngai commissionnaire ngai mokolo lopango ngai neni fimbo. Merci beaucoup. Makaya mayuma to yepa toza na yo bande ko bota la biso to kutio ana film bien Mame Pela. Mame Pela en fait film ngo pe yo titre nango nini Mama Pondu. Titre nango za ero kwango nini? Ero kwango nini? To kutio na film ero kwango nini? Makaya ozo jouer na ozo jouer rôle nini? Makaya zo jouer rôle ni baotula. Mobali ouais. Makaya zali mobali na ngai ya elo kwango. Elo kwango. Kana question. Elo kwango. Mais na kotala lokola neti Makaya yebi elo kwango ya Mame Pela. Na yebi yango. Omoni elo kwango ezangane na tuni bino question. Elo kwango. Ngane na yebi elo kwango. Elo kwango nini? Elo kwango nini? Elo kwango te. Elo kwango to elo kwango. Elo kwango to kolukango tozo mona ngo kana. Kana ngo kakawa. Engaye zotelenga na kakawa. Mama olobi nini? Eloko nalobi tango boyaka kosala porter coup de pouce na ndobo na baninga. Esa ka bino ndenge nini? Non, ezaka ko porter coup de nani? Oyote. Bola ngana yebaka na yebi eza casting. Yote na kenda kutia bango poa. Ote eza casting asali casting abino makaya fazala awa. Mame Pela awa do mutasali film la mo facha batwana eza nango poate posoki poa ba film peza ba tuma mo ba saloka 5 personnes des appels donc na yeko tourner na ndeko nanga ndenge za na masolo eza telo ya batike ya bisali batike te pa $4 na merci zakate nazana eloko na kopesa po eloko ngo na kopesa eloko ngo nini kopesa ngai eloko alors bana monda tie bota la pièce la bino o eloko ngo nini donc bacteur minene bazali côté bon acteur minene azaka moko via yeka za munene biso toza mike donc merci beaucoup Bakaya merci pardon na boka mo mabanga na ngate Tony Lubaki na bosani Tony Lubaki te na bosani José Mengate na bosani ya Jidoka Luyalu te Gungwati na bosani yote do merci pour la film merci beaucoup via Kunimada na kati ya eloko ngo nini tomoni yo pe o pesa makasi na yo et so ko telema s'il te plaît na kati ya eloko ngo nini yo pe ko pesa makasi na yo pona na muninga boyo ko tia la main dans la pâte ndenge ba ninga ba ndeko na biso balobaka na ebite rôle na yo eza nini et puis o préparer un pizza ndenge. Bon, normalement, rôle nanga na bien onante parce que je viens d'arriver. Ndenge bocho mo nanga wana na kokota nanga na kokota Chantal Manitou, la Manitou de la presse. Moninga ya Silva Pangamao, la patronne. Et puis ya Mami Swami, eza logique. Na yesu koyo nazo zela nazo casting, nazo rôle nanga. Là, torosala effort. Il y a repérer le meilleur de nous parce que c'est qu'on a toujours fait. C'est le meilleur de nous. Ndenge kakaba Clément Dangi na Londres, ndenge balandela rabiso, ndenge kakaba DJ Sam Mamona na France, ndenge balandela rabiso. Vraiment félicitations encore une fois Chantal Manitou, la Manitou de la presse parce que via TV Mikolo oi na Lola neti na Lola c'est-à-dire Lola na Lola. Vraiment Chantal Manitou, merci. Merci na Pesimbote na Lubumbashi na Papi Seoul na Pesimbote na Lubumbashi na Edo Bwaka mon meilleur ami Mbote Bele esika ozota la pourquoi pas na Mike Makema le big manager et okani. Alors Mame Pela a présenté biso to lobaki na bino na début que Mame Pela a koyemba pe Mame Pela a présenté biso ba musicien na ye o bazo ko accompagner après to kozwa extrême ke ya tournage pe to kosukisa na ndule Mame Pela malobe pa na mais si intro ça c'est l'orchestre Pela moto ndenge za wana soki na lobi na la présentation ngana za présentateur chacun de nous va faire sa présenter devant mes gens te connaître ça c'est l'orchestre voilà
tobandi wana tobandi na ye moto akobandango. Bonjour à Marco Solo. Tosepelisa bino kala te boyoka. Présente-toi. Machingo Bater. Donc tout ça pour un concert. Et bien là on le baise à ti. Base la rabayoga biso. Voilà. Ngai pena kimbango solo donc tout ça pour nous sepelisa bino. Bino tu ba oboze la toki lokolo. Na bongisa pena pour c'est belia. Merci. Avec appétit, bon appétit. Ouais, Ngai Trésor 13, accompagnateur Kalati. Merci beaucoup. Ouais, Ngai Corbière, nos animateurs. Ici en beauté, à l'Obésate. Merci. Bonjour. T'as une équipe nationale à théâtre. Donc j'ai ma paix, donc ma minute. Merci beaucoup. Mon vice-président. Toi aussi déjà? Vice-président. Vice-président Lobaki déjà. Donc, président maintenant, vice-président. Merci beaucoup. Merci, téléspectateurs Nabiso. Tozawana, Tozo continuer. L'état pour Biso Tozo a dénigné extrait et Salema. Ni les sous. Mais ma vraiment. Oh, Baga Bata Théâtre. Oui. Baga Bata Théâtre en tout cas. Président. Donc président ya mouvement oyo jouer na kati ya pièce donc vice président na ngai yo musicien na ngai yo marqué ata musicien ko ateti yo ye teti fort na masolo Maman Chantal. Merci Tozawana, Tozo continuer Moussala. Alors vous pouvez savoir confiance dans Bino na école du théâtre toujours na RTVS 1 mercredi 16h diffusion et ça mardi na 0h. Ceux qui ont raté un programme mon ami Balé au côté la go penza mbangu ndenge mutema no lingi ndenge babadinga na biso na ngamba ba afodade au côté la go na via TV Monde na permission ya José Isso pourquoi pas ya Tommy Mukondo Losibo bango de bele Tozo continuer à suivre. Action. Pondo ezoteka atamu la ya pesa ngai pondo wa pondo etindi ngai na yebiso na to ebate to continue na sima pa Njoko ya to kana ndela mo Njoko ya bengi Njoko oya yebi ye Njoko jonga na robie mama mama Kongo na ye George Kongo ya bibisaka ni maternité bien papa comment les David comment les David pesa moi ba kombe bele mama ngai pena mama mokolo kwa ngai nasali bilanga te na petit pondu na moto na ke koteka yo mwasi obota na no mwana mobali te tata na télévision on le voit déjà. Action.
mwasi akomi mexicain wana namaleka bakapaya onde akomi frère ya bakunda mobeso yabelipawa yo unoza kutuya kasi akili bapere mosusu basanzara te pouvoir opesa na pere adisa mama na bana oyo ya basusule bakoma kuchange tere. Papa, j'ai passé à écouter les sons musicaux, les sentiments d'oreille dans la Kouda, j'ai passé. Ngape Nazaka et fils à terre, dans sa thèse, dans l'église catholique. Nazaka Boyimba Kitoko, on a 5 musiques. Banjo Babakaja, Baïsidor, Baringa Peta, Nazaka Boyimba. Kamu na yoki musique, na nenge kondo etuli, na mte, na kena, na sape aretese. Bamosu bakotu amepo, musique n'a pas d'âge. Maman, ni vous? Maman. Ah, c'est la jumat. Tu continues. Arrête, attendez. Merci
Merci bah téléspectateurs na biso en tout cas eza kitoko makasi rien à dire. En tout cas félicitations Maman Pela. Ouais, merci beaucoup Chantal. Félicitations aussi Didier Tobola. Merci Chantal Manitou. Bande collabs bozota la biso de partout en tout cas et zalaki vraiment kitoko makasi koya koza bango en live na lieu na bango ya tournage to laxibino tournage ndenge ni nesale maka to zalaki kuna bomoni to bandaki na ndaku awa to ekosukisa na lieu na bango ya concert esika bako chiter pe na pièce na bango sur moi. Ah oui, tozo chiter awa na concert après to chiter. Maman Pelana Didier Tobola tout cas na masi na félicité bino. Mais quand la bande de bazota la personne donc Maman Pela copine modèle koyemba modèle est-ce que ba oyo pe ko komisa ko pété que live pe bande ko pe ba ya kapé ko kota kapé ba concert ba samedi ba sepela kapé. Bon, grâce à Dieu, Kakato, peut se makasi na nzamba, peut se susukuli monae, peut se makasi nae. Dans tout cas, tous les suédois, ils ont que non, maintenant bakoti, batala Maman Pela multi pela. Donc beaucoup monae, aso sakia, multiforme, beaucoup monae. Azo bina na balé, beaucoup monae azo yemba. Bon, c'est pas qui est Maman Pela là, c'est à vous de demander quant à moi. Donc Manitou, oh mes amis, tous les gars, tous ça. Ba spectacle na kin nous vomoni na tant que les ala qui ba comédie zo pesa na zo beta place tel mutaya futi mbongo akoti atali artiste mais lelo ezali susuti parce que pour tous on ça moment to kina na musique to kina ça musique pour musique pe atiraka donc a to ça na comédie musicale to ça ba nzembo tellement ételé to beta ka mona cam donc to ça na bateau pe na ba calme hein surtout donc ça système local quand on dirait ba système ba faire sur batanga bandosa ba venga dios ça va plaire pourquoi ba mi obiango même toi comédien mon sala on souté pourquoi pas cette génération et qui na et puis ta mission de fula Maman Pela donc yenda za neti so biso sko to za na po mais Maman Pela n'empêche que mutu pas otala bino akoki pe koluka ko produire bino to ko beta yango nde tozo luka te toza vraiment Maman Pela a besoin ba sponsor ba ya belé ba producteur ba ya ko produire Maman Pela to na mtoso ndulo bengi Pela so bengi ndule invité lo ni tala bien chef pesa lobela les antenus tous orchestres donc ba orchestre ba venir izawa les gens qui non, tu fais pas y a kabakoti, ba foutu spectacle, t'as $10 na porte, ou bien na robé tapé, attends na inter quoi. Bon, et l'euro moins danger. Et puis la seki sibino, et puis la bini sibino. Voilà. Au moins maram tout ça. Numéro de contact na lieu au battement qu'on retrouver bino facilement. Bon, toujours répéter na Zadino. Hein? Sur na Zadino lundi, vendredi au Kutaliswana. Numéro de contact ezali 0. Zadino ngoza wapi? Kishasa pesa fuleni. Na bwana point. Chantal, atona kingabwa. Tozana mabele mame na lingaka na lobango bien donc mabele mame. Nazana kingabwa ya Jekoko Mulumba. Donc nazana kingabwa opena bana kingabwa point show. En ce moment nga contacter Maman Pela, contacter orchestre yo. Ayena Zadino toza lundi na vendredi. To répétera donc de 10h à 18h. Tozala wana na numéro de contact 081 24 26 246 081 24 26 246 neti pe na mvina nga moko boye te mangala na boka te yuri na boka moi je jette pas oui bien moi je jette pas mais alors banane moi je jette pas bon numéro deuxième numéro de contact c'est 081 et 082 plutôt 80 et 082 25 95 353 je répète 082 25 95 353 donc c'est beau bengi donc les a off aujourd'hui ah d'abord on a beau na ba fanatique tout ba na surtout comédie musicale pour bien que ba sepeli mbote na bino mbote na ba congolais nyonso po ba sebele na otanga kombo te po na linga na ta kombo te donc mutu to ebinga na bosanité cancer na na tanga taille pardon pour na kosukisa na omona bozo sala penza effort bozo luka po bimisa penza effort na bino nyonso pour que bozo ngisa comédie musicale en live mais tozo ebate ba difficulté penza nini pour que bo koma pena place boluka mama to la difficulté makasi toza matériel moni oyo donc tout ça pour faire on a loué ces instruments là on a pas l'instrument tout ça même l'instrument même yo acheté to louwa kanyoso to singa na soutien na bato ba linga comédie ba prêtre ba ali fait na ngazaki linga musique
Ah, Nabosani, son excellence, monsieur le ministre Addis Kabou. Voilà massa na ministre. Après ça, il y a une contribution. En tout cas, c'est plus ma case, son excellence, monsieur le ministre. N'a dit que Chantal peut, tu y en as parlé. Donc, va soutenir Bisso tellement ma case. On est vie déjà. Ça fait longtemps comédie a bien comédie a bien ça fait un bout de temps. Comment on vit du monde pourquoi? Alors, Bisso to meki to aussi. Donc, bah, accompagner Bisso financièrement, moralement, spirituellement, physiquement. On est prêt pour nous satisfaire. Merci, Mbote Nabino Sobosota, la de partout. Émilie Kabolami, gros bisous. Aussi à Patricia Kisakisa, ma copine. Aussi à Zeno Kisakisa, Mbote Belé. Mbote aussi Ebele, na Mami Swami, na Bangama aussi via. La patronne Mbote aussi Ebele na Roi David Bikuta, très important. Là, Mbote aussi na Mi-Gloire, ma copine de dedans, Mi-Gloire Luzolo, Mbote Ebele, na Papa Ndonga la Sia, Motema Maman Zizi Gracia, voilà. Mbote Ebele na bino bozota biso na Lukapa, Mandela Mukonda, Mbote Ebele na bino sobota biso na Luanda, Racine Sunda leader na bango tu, Ketch de Mingongo, Mbote Ebele, Yannick Makela, en tout cas bino tu na linga bino mingi bakinyo sobota la biso banda Betty Chula. Na bossa dite na Cotonou, ma fille Botamba, ma petite sœur de dedans de propre. Via Alexis KMB, en tout cas, Mbote Ebele na lingi bino mingi, vraiment bon continuer toujours pour soutenir biso. Abonnez-vous massivement na Via TV Monde et kozala kitoko makasi. On rate émission na télévision, pour kotala na YouTube parce que ezawana Mbote na Tommy Mukondolo Sibor, balobi yondo simbi masolo. Des fois, José Isso, le réalisateur patron de cette émission. Gros bisous na bino son numéro na biso ya wana. Tokutani wana prochainement na émission na biso sika et code théâtre toujours va venir par ailleurs. RTVS 1 mercredi 16h. Rediffusion le mardi na 0h na RTVS 1. Ceux qui ont raté yango nde otali yango na Via télévision. Mbote na Mike Makema na Edo Kwakaba na Lingabino Makasi en tout cas. Tokutani prochainement. Mbote aussi na Marco, Marco azalaki na caméra. En tout cas, je vous aime beaucoup. Numéro de contact Nabiso et comme ça la bien parce que cette émission est pour tous les artistes et comédiens. Galate beaucoup monde na artiste ya libanda beaucoup na bankaka awa na kati ko théâtre en tout cas na lingi bino mingi. Donc continuez to landa siko to zo nzembo suka ya mama mepela après to matisi générique neka masole kumba maka. Bye.